lobela nanu makambo ya Congo central makambo ezo tungisa bato ebele Congo central depuis 2018 otanga ba vente mais depuis 2018 makambo eza mbilinga gouverneur Boyaleki na vous rappeler que depuis 2018 à 2023 on a connu 5 gouvernements provinciaux plus 3 présidences et assemblées provinciales. Donc il y a déjà une stabilité politique à Makasi. Si vous avez en 2023, oyo makampe préparatif et salema tout ça pour na kotia gouverneur ya mandat oyo na province ya Congo central muta citation dans n'importe qui un grand notable à Congo central porte-parole à chef coutumier nyonso ya RDC lelo ozo analyser situation ndenge nini gouverneur obundaki na bande ko cabinet na yo pour na départ ya Atumatu bwana kei ba kotia mutu sous place wana motango pe aye gestionner ka ba besoin di mangote selon les gens azawana pona azalaki wana pona ba intérêt ya des partis politiques aux alliés des ya Congo centralité est-ce que les mêmes gouverneurs aussi aza candidat les sous nous ont informé que poste moko ya députation nationale ya Congo central et que na Bukavu puisque ils ont Bukavu dans un poste wana mais nous aussi analyser situation ya province ya Congo central na moment oyo songi puisque depuis autozo landela ya omuni gouverneur wana oyo outi koloba wana azaki na chance parce que par période oyo araignée kuna nkaka pesa une autorisation na banda pour détourner parce que je crois que dans le bac awa nakutanaka na ba député moko balobaki na ngai il faut obieye alunga obie nani oazaki président assemblée mbwembala nalobi cette fois-ci na kosala démarche wana na moko te mpona kende komona kaka nake komona kaka oyi na ngai d'abord c'est de cela c'était na particulier préfasseur aye awa poza bénédiction ntango asali gouvernement na ye kuna na Congo central il n'a pas consulté nkaka mais quand même après ça la BDM poste wana poste nini soki nkaka apesaki ka autorisation poste nini apesaki biso oyo oyo poste nini moi je crois que nazokoya omoni nga nalobaki boye plus rien ne sera comme avant Congo central ezali teke soki bango bandimi que biso peut recommander ba gouverneur dans la province na bango ils doivent le faire chez nous mais si on bango bandimité ils n'ont pas le droit parce que ngana zamona na yebisa ki je crois mutanzinga na kimpesi ngana za kama na cimetière bato nyonso bazona pouvoir wana nous avons combattu ensemble avec eux nous avons accepté de mourir pour na Tshisekedi pour na mboko lukola mona nsemi alobi na ngai mutasita ondimaki kokufa pona UDPS mwana nani Tshisekedi il faut ndima pe kokufa pona Congo central pour ba Congo ba na ko respecter bango et on va le faire ensemble avec vous autres 2018 2023 c'est comme soupezo ya na yebisi yo gouverneur wana kwa yo kasoni soko bazo ko finga ye en présence du chef de l'état bato nyonso bazo soutenir ye est-ce que vraiment est-ce que ba yo ka kasoni te ce qui va soutenir ye à l'état cela veut dire que sonizé non na bino na ba makesa trop marcher na ba parce que d'abord gouverneur wana na bateau bazo soutenir ye bango bato za combattre monanti bango na lobby gouverneur wana na bateau bazo soutenir ye batongo yebi bango na yebi bango na yebi bango na yebi bango sina lobaki pe na yango na lobaki yango obe pona lobi na yebo tanga bakonga bato te mais mutu apesaki ngai conseil pour que mwana nsemi atena azonga na makala awaza abazwa liberté provisoire iza azosala pa cabinet ya président de la république kuna ye wilingo ma toujours ye mukolo wana alobi na ngata ona lobi yango que non faut vie azonga na makala donc presque j'étais désolé, bango nyonso non mbuta vraiment ngana yebisi
mutu oyo apesi ngai conseil azali responsable ya autorité première na kisiki otala boyi kolotina bango wakenaabe donc bango wana oyo bazosika oyo baridiculiser vieux devant ce monsieur là. Parce que si ce qui moutouana azalaki vraiment pour soutenir mon ancien, mais pourquoi bakamata kimbo mouana te bapesa na ba député comme déjà population il faut taquiller avec 105 000 signatures 741 signataires. Pourquoi bango bakene ko soutenir moutou? Ce sont des ennemis de Bakongo. Mais ils sont encore là, Moutasita, Bazawana, ba députés provinciaux, Baza déjà Wana, Bamonde va voter gouverneur ou à diriger Congo central pour 5 ans. Ni nous ça en plus déjà qui va proposer $100 000. Na yebisi yo ke mbongo wana ba kopesa bango ba ko regretter yango tal. Ba ko lera mo ko basali ba vote wana de type wana oya yebisa ki biso ba ko na lungula nano esa écoute. Obi makabalo baki lukula bofini ngane ngona busala boy donc ngape na zamu Congo donc fona sala boy donc c'est croiser na nzela ako se croiser na makesa boso galeki yo mona est-ce que on est un problème donc ce qu'on va lire yo pour nani oleki comme chef de l'État mais ce qui est important au comme mon konzi il faut maintenant sauvegarder qui peut c'est ça qui est important. Mais ce qu'on a l'équipe, d'abord, le coup de ce qu'on va dire au moins on sait maroba qui n'a pas eu koloba kaka ce qui va poser ngai. Donc nous sommes au ministère on a Congo après 40 jours. Au moins nous la noir parce que 40 jours est coquinane. Il n'en a encore 5. Plus rien ne sera comme avant. Ils ont mon na bango et beaucoup influencé le saut. Engana lingi Moutasita Nsonizene Mutali Kamega opesa message pas ba député provinciaux oyo ba voter gouverneur ya ndenge nini conseil ni opesa bango ba institution opesa bango en tant que porte-parole na bango en tant que l'un des notables de Congo central. Au moins tozo kotala makambo ndenge zo ko évoluer. Namonaki secrétaire général ya IDPS ayambaka ba député baponaki député oyo ezalaki na choix ya IDPS si azalaki te soki bato mosusu bakanisi ke non mosala IDPS asala eza ya pamba malgré basoutenir candidat na bango biso tokosoutenir bango te c'est que tout simplement nakoki koloba na badéputé ya Congo central maye bakayango que opération d'Ako ezali ekoyebana parce que comment on peut encore accepter un gouverneur qui refuse de répondre à l'invitation de Yaba député hein? Pendant tout le temps qu'il a passé. Pendant tout le temps qu'il a passé là-bas à l'Obina Koya pour répondre à Binoté. Donc il a défié nous les Bakongo, population. Les lois les députés, Bazo Bambon, Balia Bambon, on a Bango, qui se dit dans un peu, ça peut se comme on goûte à pression Bongo, lié à Ango, mais qu'on vote, il était. Yolanda, conscience. So ma député, on a pas voté. Type Wana, le bâti, c'est monsieur Tokosala Bouni. Et bien, à Bukala, la communauté. Merci Moutasita Nsonizene vraiment to comme na suka ya émission mais to wi osuki sa émission te suki na tuni yo mutu na mon côté Moutasita ozana carnet d'adresse mo ya makasi oui ba ina ba ebele isifika mutu ba landa ba émission na yo ba omona ki papa wa yeba ni makasi oyo azali le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi azali moko ya bato oyo bobunda na bango pona IDPS lelo azala na pouvoir. Mais toujours remarqué Moutasita ezapeto eza constat toujours sala na Bambuta nyusa Congo central relève ezate ba leki bazoko se retrouver te ba carnet d'adresse na bino ezo permettre te ba leki ba mata eza nini juste ezali coutume ezali tradition ezali ba koko na biso bazalaki ke ba yaya ba mata ba leki batikala na se ou ezali kambi na kusukisa na mutuna wana tango
quand j'étais intronisé, porte-parole de tous les chefs coutumiers de 26 provinces, bazalaki abioza. Nalobaki na ba chef coutumier boy. Ngai botinga wana ki bopesi ngai. Ezalaki botinga wana. Ngai na ki no poste ya ministre, non. Moi je suis là pour que la salle de la promotion de la jeune. Mais il en a commis déjà après-midi. Comme 60 ans. Dans la société, la société n'a pas bino ba jeune, il faut les loyo. Bino soki bosimbi ngai boza sima ya sita. Ba makisa ba regretter en côté. Parce qu'il n'a pas ça la pona. Moi nansema lobaki na ngai oyo nga na pesi bango te bato oyo balandi nga lokola bakadavre mutasi. Fole loyo pa nga na kozala na kati ya serikali na ninga na ke bon voilà mutu moko ya bundu dia mayala akomi gouverneur na Congo central ou ministre quelque part ou bien tout ça pour nous soutenir ba action nyonso des à l'église, je vais le faire et nous allons yango ensemble avec par Congo nyonso na ba makesa nyonso soki ba soutenir baza balandi ngai ndenge mona nsemi a volonté na ye. C'est comme ça que tu condimentes gouverneur ou mokalobaki na biso ke biso ba Congo to kosala boye. Dans ce cas où jeunesse, il faut comprendre que Mbutasita au Bundapo va se retrouver. Oui. Je n'ai pas souffert pour rien au sein de l'UDPS. Oui. Je n'ai pas souffert pour rien pour que na wuti poto na ya na kene na makala na makamunga na yeba kite parce qu'il faut na soutenir mon enseigne. Il faut le faire. Alors, les lois mutamunga azate na ba instruction o ya tiki. Il faut jeunesse assez faire. Merci beaucoup Mbutasita Sonizé. Nous avons rappelé que tu Yambaki Joseph Sita Sonizé nous ali porte-parole national à Bachef Koutiminyoso, directeur à cabinet politique à Manasem, porte-parole à Manasem, Azana Bakasket Belé, Masolo Betiawa Nakanisi, Moko na Moko de la Bozolanda Yango, pour analyser Yango. Les députés provinciaux, message mouné les awana Mbutasita Pessimino, c'est un message au bino pour apprécier et ça peut être à la légèreté. Je vous promets que nous ferons d'autres émissions avec Mbutasita Sonizé, nous, avec le temps, puisqu'il vient à peine de rentrer au pays, à Zalagi Libanamboka, vous allez première émission de Salanaye, l'émission est belée et Bouyasima, puisque Mbutasita Sonizé nous a promettre à relander la situation politique et à RDC et à province à Congo central à la loupe. Et là, on va m'abeiller pour les cater et si na pessimino merci mingi, merci l'équipe technique, on y se sonda kinga, donc prochainement pour notre émission. Au revoir.